pas le bela mona que soko ko bimina mobali okozwa zengi ça va para musu ba biko le bana bana te pas le bela awa na sa poitrine na biso awa otie citron parce que salité bomba mara biso awa surtout bata ya minene awa otie citron ba parti wana otie citron ovandi non poitrine ne salité bomba mara awa fo nika kango otoboli mapeka no oniki pona na sa mapeka no fo raser bien para mususu ayebite Paras ou top, on va ba partie awa, oniki, otie citron. On va attendre moi 5 minutes après côté douche au sokoli. Bonjour, bonsoir sur internet, ça dépend à de la émission Nabino Lisolo Yambeto, émission Zakara Moko, vous appelez à pas côté, restez toujours branchés sur notre chaîne Planète Nana et Fille TV. Voilà, babi na Planète Nana et Fille TV, Nde Makambuto Kosolo avec Natacha Boto. Autrement dit, naturelle femme battante, moi na ba maman Natacha Boto za moi na ba maman parce que na oka ba conseil ba maman trop. Yango o na oka na ya kalango to partager ngana bino vraiment parce que na linga ba abonné mingi. Na lela bino mingi parce que soki bino te vraiment mobulu makasi en lelo na lisolo ya mbeto to kosola nini to lobela sur le 8 mars parce que za moi de la femme moi na biso ba maman il faut to tellement avant to kotaka na masolo kandingi zalaka je dis un grand merci na le bon Dieu parce qu'il est plafond il numéro 1 ce qui était vraiment mon boulot me permettre ngana bino to mona na ce qui était vraiment Torokokate, merci. Je dis bonjour encore. On a la patronne, maman, la grande dame, maman sociale, maman motema bolingo, vraiment. Nana et fille, en tout cas, Nana et fille, beaucoup de respect pour vous. Babito moteur au sala, maman, là, photo féliciter, vraiment. Merci. Je dis bonjour. On a abonné sur la planète Nana et fille. On a abonné. On a bien nos famille parce que ce qui binote vraiment mon boule et ça là on a bientôt na mon abonné à planète Nana et fille ba ko bakamaka. Merci na ba o ba désabonner na ba o ba ça ko s'abonner vraiment merci infiniment. Bonjour na famille na famille Boto. Bonjour ma sœur à moi Noélie Kong à la taille S depuis Bandal séparé moi sa star Azastar. Bonjour na ba copine nanga, bonjour na ba maman nanga, maman Kola, maman Bwanga, maman Doli, bonjour na bino nyoso, bonjour na batu nyoso balingana ba o balinganga tellement Natacha Boto, je vous aime beaucoup. Je dis bonjour à l'équipe technique mon ba appelé Nana et fille, mon réalisateur Gingombe, hein. Voilà, merci kana ba kitoko na masolon le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. OK. Le 8 mars, ce n'est pas l'anniversaire de femmes. Parce que biso ba fille to ko yebate. To ça ko mi yebate vraiment. Oui, le 8 mars c'est ça kati photo la tali puta oui. Bon si nzoto nanga na bon si suki nangai. Na boa kami makasi. Ça na ngoma bete. Journée yango il faut que tout ça là ma bêtise parce que le 8 mars c'est ça na biso ba fille toujours ça la biso ba trop nous pensons mon obimana mobali kaka le 8 mars wana zempe kotikaka le même jour et après yeb sa mobali pas wangani a bossen que le 8 mars moi zala kina yo a wangani yo makas a to rappeler place au tozala ka mais habité au boti même si vieux aux ala qui n'ont pas chité. Est-ce que le 8 mars, faut célébrer quand on a manière wana? Est-ce que le 8 mars, faut mettre la to langue, faut ça là n'importe quoi? Est-ce que le 8 mars, faut mettre mango na mutu modèle auto comme mango? Eh ben maman, le 8 mars déjà quand faut ça ba bêtise n'y sort. Notons le 8 mars.
eza journée où ba papa bazo poster biso, ba papa bazo féliciter biso, même ba autorité bazo pesa biso ba autorité bazo pesa biso ba trophée bazo balobi non tozo célébrer journée na biso. Oui eza mabete, mais na mutu na biso nini to retenir, na mutu na biso un plus nini to tie, na mutu na biso nini to créer. Et ba maman, moi ça za muta mutu. Femme sage bâtit sa maison. Ou bâtit sa maison nous kana ba bêtise. Ba maman il faut tout ça là. Maman il faut tout télima parce que moi ça za mon honneur. Il y a un moment où le papa bazo respecter biso ba maté parce que toujours pesa ba le meilleur na bisoté. Ko pesa le meilleur zaka te fona lamba fufu. Ko pesa le meilleur zaka te fona bota bota. Oui ça m'a bêté. Tu dois travailler, tu dois créer. Les 8 mars c'est ça quand tu photos soit les puta na la télé puta na nzoto na ti fula nga wana na bimi na kei. O contribuer nini? Ba mama to telema, to tika ba bêtise, to tika buzoba. Maman créer, t'aimer ça. Teka. Tanga ba classe yo pe fi aux opportunités bazo tanga so tanga classe ndenge sengeli parce que ça ba fi mususu ma papa ba kotier université so ba kotier banda classe mais a ti négligence liboso a so qui pété a négligé classe et après combien aller simbanga simwa kototo kende bitambola tambola or que na mutu ozane lo côté est-ce que moi c'est ça ka liputa. Moi, c'est ça mon tout. Mon tout, il faut ça là. Zoma yeli no na bimi sango. Ça là te bilanga parce que lelo bilanga peso lié sa biso. Et ça bato bazo lona ba pondu ba matembele ba aubergine lelo zo lié sa biso zo un plus bato ba ya ko so ba ke teka mbongo zo kota. Le 8 mars c'est ça ka te photo ke ba hôtel. Le 8 mars, c'est ça quand tu photos qui n'a pas boîte. Le 8 mars, c'est ça quand tu photos ça là n'importe quoi, tout ça les lots. Que nga moi na lati, so mo bala pesi nga mbongo ali putate na ko bimate. Wana nde moi si. Tout ça la erreur grave. Le 8 mars, c'est ça karaté. Bon, nga lokwa eza mwana biso ndenge za boye lelo il faut ka na bima na papa lelo il faut ka papa sela ngai boye lelo faut to kende place moto ki ko visiter faut ça la bilance mais chaque année tu fais tarango année le ka ki ni na salaki année lisu na fêter ni na créer. Maman, il faut te soutenir ma papa. Il faut te soutenir ma papa moralement, physiquement. Parce que maman, tant que sala, il faut nous soutenir papa nandako. Parce que c'est réciproque. Et le but que papa ne fasse qui parle à maman. Non. Il faut s'occuper de papa. Il faut s'occuper de bana. Alors, on peut s'occuper de foyer comment? Tant aux salaté, tant aux créé, tant aux tékaté. Tout ce que buzoba. Biso basi buzoba ça ma casse, tout ça la bêtise dans le 8 mars ma casse. Ok, faut réfléchir. Moi oyo, biso basi to telema, to kota, to sala, to tsamutu na moi, to luka. Année passée au vendre ka bosale loté année suso kanka maboko po ibote la ka mobali yo fio zo landanga obiki te na biki na 5 mbali o ya pesa na 15 ans na sombi ya ngona ki bo mwasi tu es vite moi s'il faut me tuer salaka tu dois chercher l'argent et ça ka te faut mobali ndabukaka non. Yo mi belle bon pesa so ba respecter bon pesa so ba valeur te to méritant oté parce que to ça terre à terre trop
toyebi comment koluka te toyebi comment kocréer te yango tozomérite bavaleur wana te yango moni mwasi bazwaki eloko te babaka mwasi azalaka toujours na nsima mobali oui bien sûr mwasi azalaka toujours na nsima mobali mais non d'autre part eza mpe bongo te mpo mwasi azosala mwasi azopesa le meilleur jamais bakotia nsima mobali bongo bato batongi babiloko ya minene ezaka ya mibali mwasi akotonga mboka te ka mobali fa tonga mboka okotonga mboka na bilamba na liputo lati na fula kotia na nzoto ndo kotonga mboka okotonga mboka bon na célébrer journée on a bimi na tamboli na meli ndo otongi mboka yango wana mwasi atonga mboka na mutu tu dois créer tu dois travailler eza mpe na bana biso bakola bamama ntongo boti ba jeune fille fo yeba koconseiller bana fo lakisa mwana nzela nzambe lakisa mwana nzela klasi parce que eza bamama misusu bayebi kopesa bana baconseil te mama yebi koteya mwana comme il faut te fo yebisa mwana soki osali bo oke na mabe mama fo bolakisaka bana koma mpe ndenge ya kosokola ntango mo deja oboti ba jeune fille vandise eza na baparent mosusu bayebi koma kosola na bana te palobela mwana ke soki okobimi na mobali okozwa zemi eza baparent mosusu bayebi koloba na bana te palobela mwana na se ya mapekano fo rase bien parent mosusu ayebi te parent azwaka to kovanda kosola na mwana te yo mama mpe conseil nazopesa parce que toza na mois de la femme na basi oyo ya minene mama ntongo oyebi ozalaka na poitrine ya monene poitrine ebele poitrine etonda salelaka citron parce que na se na biso basi ana se ya mabele awa totokaka ntongo okoti biso ozosokola fo simba yango bien otomboli oniki otomboli yango niki mpo salite ebombamaka awa na se surtout bato baza na poitrine minene salite ebombamaka awa fo nikaka yango otomboli mapekano oniki baparti awa oniki otie citron ovanda ta mwa 5 minutes apo okoti douche osokoli eza na bafilme mosusu oko alati elamba awa esali eboye baboule awa olati elamba transpiré esali baboule awa mais non eza salite je ne pense pas que soki osokolaka bien okolati elamba to transpiré ekosala boule awa te toza kominika bien te eza fille mosusu avandi me azodégage fille mosusu avandi na kiti atelemi mosanti ke jipe ebebi to pantole ebebi toyeba konika banzoto na biso ntango okoti douche eza te ka ozwi linuka popopopop mosu ezaka aningi pop azwi mai ya sopeli non ozwi nono citron otie na sa mapeka awa na se ya poitrine na biso awa otie citron parce que salite ebombamaka biso awa surtout bata ya minene awa otie citron baparti wana otie citron ovandi nono après 5 minutes soki omona olekisa 10 minutes ezaka yo okoti douche ni kaka parti moko soki okobanda na loboko oniki loboko oniki parce que ntongo oniki nzoto ntongo oteli omona soki osopeli mai esalaka mwa bambuma moko boye osalaki bambuma etelemi te mai epende ekoti so mpenza ozotie boye omwa salite kobima te so mpenza ograte boye salite kobima te nde obimi vraiment oyo eza conseil ka ele 8 mars elona okende mpena mosika te nazongeli lisusu bamama le 8 mars oui eza fete na biso tolataka liputa te totiaka foulard na nzoto te mais motu mpe il faut esala il faut ocréer il faut osala tomipesa valeur tolataka bilamba na nzoto te mwasi aza moto akovanda te mwasi aza moto ya koluka ya kosala partout ozotia motu
voilà pour le vraiment to suki awa pour le vraiment to suki awa ezaka moi conseil et ça maki pour le 8 mars parce que ça mois de la femme moi na biso ba maman to sepelara ba papa ba postara biso to sepelara bazo souhaiter biso tozo sepela en tout cas to iba peton tozo sepela il faut peut-être ça un plus il faut peut-être contribuer au contribuer ça kana li putate et ça kana foulard mais na mutu il faut mutu et ça la mayele onzamba tia o botama nango na otozuna ba classe toya nango to l'accent na miso batu merci en je dis un grand merci à la patronne, la grande dame, maman sociale. Moi, ça boina, nana et fille, en tout cas, beaucoup de respect pour vous, vraiment. Merci, na confiance et fidélité, pour ça, mon Natacha, na zosa la kaka. Moussala, je dis merci na abonné à planète nana et fille on a bien gardé nos familles parce que ceux qui binoté mon boulot vraiment mon boulot makasi tant on sali otali émission on s'abonner tia j'aime commenter en tout cas les blogs on sont vraiment et contacter le coup au lambi et le mouvement ya kitoko au tiendembi aïe le refait qui pour aller bon c'est nouveau et bah blog vraiment tout ça ça compte mais c'est Google vraiment à contango maka c'est ça la personne qui tout le monde va commenter en abino et là ça qui oui musala et ko sala ma très kitoko vraiment tant on peut monitorer ma bien en tout cas bolimbisi Natacha Boto azaka mona ba maman soko mono za pe na conseil pe ça Natacha Boto je suis là et ça na boya conseil te mais ko finga ndeti kofinga ndete parce que soko fingi ekota awa ebimi awa je dis merci infiniment dans le bon Dieu parce que ce qui était vraiment mon boulot une fois de plus merci na la patronne nana et fille la grande dame maman sociale maman beauté ma bolingo merci restez toujours branchés na chaîne abino qui torobo émission no lisolo yambe to mon Natacha Boto autrement dit natilo femme battante mon ba maman nazaka awa nakosala musala ngana mne to monani mbala yasima je vous aime beaucoup bisous bye.